Maman est-ce qu'on a courage de le boucher et tonga boyke nzambe amtumu na etonga yanga bayebi awa nanga bayebi ke nzambe za mutu mwindo za nzamba batumindo bayebi dans ndenge bakimbangisi balobela on déjà depuis ka baza raison nazo soke kimbango aza mutu moko boye chibango aza mutu moko boye soki autaka na lipeka na nzambe soki ndenge nini yango ayelaka bakimbangisi bazalaka pleine raison na bango pona koloba ke nzambe azalaka mutu mwindo. Mais c'est pourquoi l'église balinga te te bakoko linga te parce que mindele ba dominaki makasi bakote yango sikoyo omoni siko aliro tozokende ba ekote ya mama kasi pe batu babongwa nzambe na nkembo mokonzi na mawa nazo so makamu nzamba alobelaka nga eza na makamu susu ona ko loba te po balobi na loba te me na linga bisoke nzamba azalaka nzamba mbatu mwindu nzamba azalaka moyindo nzamba azalaka mundele te ba mindele baza batu o batu mwindu baboti basoigner makasi de kozoko soigner pona yo ko bima nango kitoko lokola ya nzambe ko bima mwindu te pembe te obima kitoko ezaka opokola produit otela te otalika te na yo maman liya s'il vous plaît aluka mafuta kitoko mafuta kitoko eza ko correspondre na nzoto na eta musu ya babebe netinga na pokola mafuta babebe par exemple ya hotel sate na pokola mafuta pembe na eza pa te na pokola mafuta babebe mais eza importé parce que awe eza te mais maman yo zolo ba ki bible ba triquer yango pa ba mindele ba sango bazana oya ba salelaka o biso pe to salelaka eza oya tricage mais comment on continue on te ya bible ya tricage te o bible oyo biso toza côté ya ezali na makambu solo nazozela bandeko wana na kolobango te soki azongi balobaki bakomemelanga so ba namona yango bible basango namona yango esikunena otanga ba oui j'ai lu quelques passages eza na oyebi pourquoi nazoloba bible oyo biso tozoteya eza na tricage na kati eza na bible mo ezali na bapage mosusu oyo eza te lokola bamakabe bapekisa bateya yango lokola batobe batobija baboya bateya yango me basango bazalaka na yango sikoyo yango bazosalela yango na ndenge mosusu. Shalom, bienvenue à tous chez Nazaréen TV avec la vôtre, la princesse de l'éternel, maman Tiffany Mokoa. On est ensemble, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Christ reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Bien-aimés dans les seigneurs, nous sommes dans cette émission Table Sainte qui réunit les hommes de Dieu autour de sujets importants, c'est très capital. Bonne année à tous. Le temps pour moi de retourner à la régie, derrière la caméra, c'est Nikis, le mari d'autrui, Mobile et Abato. Balancez-nous un cantique. Quand tu as une élection de Jessie, tu as l'option de bien. Tu as l'option de bien pour que tu puisses langue Nzambe. Soit tu comme des Kamanzam. Voilà. Dieu tout puissant. Voilà. Et puis tozong awa to pesa invité na mokolo le lombote. Il s'agit bel et bien de la prophétesse Esther Liliane Esther Tayo. Et on se retrouve tout juste après. Régie à vous. Zagandalinda
De retour sur ce plateau, que le Seigneur nous bénisse. C'est quand tu as fait plaisir énorme à Papa Guy Labala. Papa Guy Labala, bonne année à toi. À toute la famille Labala, là c'est ma famille. Maman Lauriane, aussi Tiffany Labala, Mdoui de moi-même. Nekab Ndeko, hein, Flantinga, Abia, hein, ce sont là la famille elle est sacrée. Je pense à eux, que Dieu le bénisse. Bonne année, na libote ya les Nazaréens mobimba ya Salvation Ministry wa psika nazo kamba pour la tiengai mosali bana Salvation nyonso na pesi mbote na mama Betty Kokele ya maman chouchou depuis les États-Unis nzamba pambola yo na maman Myriam, hein, là c'est ma maman depuis la France, Chalon sous-sol bana France nzamba pambola bino pourquoi pas ma fille Kapi Kapila Sadonix nzambe amona yo maman Liliane Setayo, Tozana Awa, Shalom. Shalom, bien-aimé. Boni maman. Kolozana bomoy. Boni tonga. Et tonga eza kotambwisama ndenge nzambe moko ayebi pour le moment. Okay. Ça va. Voilà maman, Tozana fin d'année, tout le monde a un message dans étant servant de Dieu pour la fête à fin d'année au étant spirituel. Qu'est-ce que le Seigneur vous a révélé? Qu'est-ce que le Seigneur vous a dit? Et puis qu'est-ce que tu peux dire aux enfants de Dieu? N'ayez pas qu'on se comporter à la fin de l'année parce que tout le monde a malade, des ébélés, pas de problème, tout ça. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire déjà dans le commencement? Est-ce que vous pouvez sabattre pour l'année mbote? Kangu kati. Nzamba mona bino mukolo elamu suka ya mbula eye bisika nyonso bino bozali wa bino Liliane Esther Tayo na plateau elongo na princesse de l'Éternel tozongeli pona tina na encourager bino ke tozali na ko telema liboso na nzambe nazoyebisa yo pe telema liboso na nzambe mipepe mbonge maladi kufa elongola biso liboso na nzambe te et surtout que ça là est fort ya ko changer bilamba ya kala na basapatu ya kala na makolo pona tina ete nkolo atia yo misu mbonge malade ekoya ezongisa yo nsima te mipepe oyo ekoya emema yo epai mosusu te yo talela Yesu Kristo lokwa mokonzi mpe mobikisi liloba na nzambe eza ekoloba ye te oyo akomela makila na ye akolia mosuni na ye akokufaka te akovivre libela sala effort ya komela makila na Yesu kolia mosuni na ye otikala kati na nkolo Yesu Kristo olongola sapato akala bilamba ya kala ochange lokola Mardoché bazopesa bilamba ya sika alata bilamba na ndako wana ya roi Assurus Esther chapitre 6 bilamba na ndako wana Esther chapitre 4 1 à 8 Esther chapitre 6 1 à 10 nazoyebisa oke na ndako wana ya roi Assurus bilamba ya Mardoché ezalaka kuna te po Mardoché ayebanaka na ndako wana teke alaka tata ya Esther tonoko na ye me mokolo bazopesa bilamba ya sika po alata alongola basaki asaleli amertume toleli mingi mpo na mboka Kongo na lina yebi soki nzambe ayokaki tena tuna mama mboka Kongo te mama toleli mpo na église mpo na fin de l'année mpo na tina na église corps du Christ nzambe ayokaki bao bazongaki nsima nzambe alobi bozonga na bomoko bozongisa bolingo ya mbongo ebomaka bato ebomaka mboka ezanisaka bato christianisme tika obima kati na bolingo ya mbongo koya kowanga na bandeko liloba na nzambe elobi celui qui ne prend point soin des siens soit compté plus qu'un païen nzambe akoya komona okoleka mopagano pamba zongela bandeko zongela bolingo na yo kati na nkolo Yesu Masia soutenir etonga soutenir mosala na nzambe po Yesu Kristo ana porte ya solo mama bino batu bokufa 2 fois je pense 2 fois voilà bokufa bozonga bokamata makambo bomona bochango na ba poche net particulièrement yo mama ozo makambo nyonso nzambe alakisa oyo koki ko édifier nango bana na nzambe na la fin de l'année po ete baye banenga komitambwisa kobomba maipa nkolo Yesu Kristo bobomba yango na basaki na bino alors bokoma na bino kobeta makambo misusu mingi ya basali na nzambe bakoma olobelaka makambo etali ba musiciens politique ainsi de suite ezaka yo moko te mama boza ebele siko makambo bino bomonaki pourquoi bolobela ngo te expira
c'est si là nango yeso azonga ne soute mamba la tseno déjà et ça la malango pe soute na uti koloba ke Yesu Kristo ana nzela zeko ya makambo ngo expira kate ezali ya sika enunaka te mutu nyonso akotia kondima kati na yango akomona nkembo na Nzambe tika na yebisa yo ke lola le royaume des cieux est une réalité lola ezaka ya solo nde lifelo ezaka ya solo namona yango baya kozwa nga namoni yango balakisi ngango donc lifelo ezaka ya solo lola eza ya solo bizaleli na yo makambo yo pratikaka awa na lola fulu ezalaka te se na loba lobango fulu ezalaka kuna te. Donc pratique la justice pour la gloire de Dieu. Tambola na kobanga nzambe, la crainte de l'Éternel c'est le commencement de la sagesse. Kotambola na kobanga nzambe ezali ebandeli ya mayele ya mutu. Tika nzamba apesa yo su mayele. Nzamba renouveler sous sagesse na intelligence. Kati na bomo na biso po tozongela nzambe. Na lina yebiso ke tozongela nzambe. Na zongela nzambe ndeni. Na vie difficile bo. Ngana na yo zongela nzambe. Ngana tika likangwana. Ngana tika mutu azosalisa. Mutu azosalisa yo azate soki nkolo te. Kolo mutu akoki kosalisa yo, mutu akoki kosunga yo. Okoki kozwa million kanisi bazo salisa yo me ole yango te. Obimi kuna na maladi. Obimi babambi yo eloko. Obimi ndeko zongela Yesu Kristo, attache-toi en Jésus-Christ. Kangama na mutu wana. Ngana benga ke nzamba batu mwindu. Bonjima nga te. Lobi? Na benga ke nzamba batu mwindu uta na sekwa depuis âge ya 13 ans ti na yeko sekwa âge ya 25 ans ti lelo bolokola alakisa ngai batu misatu azongi moko baza batu mwindu bamindele te na benga ke ka nzamba batu mwindu. Oh mama, si vous pouvez olobi lo moza intéressant nzambe a nzambe ya batu mwindu omona ye azwi mutu asangisa komika mutu mwindu akomi mutu moko baza misatu bazola kobikisa nga mpo nabelaki makasi nakutanaka na mosala moko boye nabeli makasi nabelaka makasi. Okay. J'avais 17 ans bapesi nga mosala moko nakutani na batu moko boye chef kutumia na batu bakambiki bon batieli nga nasala nzamba mikumisi na ndenge ya maseki te me ntango mutu wana biki retour yaka batakaka nga na ndenge ya maseki te nakomotuna nzambe sikoyo olobaki nakende kuna yo komikumisa siko nga nakomi obela nakomi okufa bo nzambe olobi nini nzambe olobi nini nazali na réponse te tiri mukolo mosusu nazokoka te kotombola ata kopo ya mai nazokoka te donc mukolo mosusu esalinga ba 3-4 jours mukolo mosusu nalamuki boye nazoko kovanda te nakomi kolela kaka nzambe Yesu yaka na kokopema te mukongo na kokovanda te barticulation na kokotelema te mutu na kokotia boye te donc misapio na kokogumba te ozoyoka te mutu aza te. Namoni batu misatu bazoya batu misatu baze koya baza na elongi moko. Ça a attiré mon attention natika lotala. Natali bango. Baza koya balati teni moko. Baza suki ndenge moko. Elongi moko. Tango baye na vision wana na yambi bango. Nabiba uvanda kasi wana nga naza makasi ya kutelema te. Abi c'est pour cela toye. Moko azwi parole abi. C'est pour cela toye. Toye talo parce que olobi oza makasi te. Oko kakolia te ozoko kosa boy te esili bavandi batalani boy oyo azaki atali oyo atali oyo batalani boy esili balobi nanga telema opesa biso asengi nge eloko moko impossible oyo nakoka osala moma wana te telema otelemisa eloko yango ya kilo ezalaki wana liboka tusa nebisi bango nakoka na ngai te nakokoka te balobi telema ozwa yango. Alors tango nayoki bango nabi kondima na telemi na simbi kiti ezalaki wana na simbi divan na telemi na komi lokola wana de place eloko yango ezalaki na benda yango na baluka boy en tout cas basalaki yango siama mpo namona oyo azalaki awa akoti katikati ya oyo azalaki awa
eza neti ye atelemi avandeli oyo atelemi avandeli awa pa akomi ka mutu moko azalaki pembe to mwindu bandeko mwindu ya kafe ole baza mwindu te baza pembe te baza mwindu te baza pembe te suki pe ya elemba te suki lokola ya ngai na yo bapenyaki yango batiki milai pe penza te sikoyo nga nali naloba sikoyo o makambo nini yango balingi balakisanga miracle nini yango balingi balakisanga basola na monene oyo atikalaki wana tosola na bango na chiluba kaka oyo atikalaki wana alobi na nga boye alobi na ye kolakisa yo le trois trinité nzambe moko ngabi trois trinité nzambe moko busatu bunsantu vidi mukulu umwa ngabi abi liboso awa tango kokola na kolakisa yo Yesu Kristo azalaka nani Saint Esprit azalaka nani nzambe esili atikali ye moko te porte fongwami te namoni mutu atelemi abimi te namoni kaka bakotika tene bavandi esili bakomi mutu moko kaka so abibon sikoyo biso tozokende ngabi mais osengi nga eloko non je dois partir kaka na vision wana je dois partir nazobunda ngabi nazaki na chaînette nanga napesaka si ata offrande kasi napesa ata offrande kaka ntango nazobunda napesa offrande ya chaînette nanga wana pa nakotia loboko boye na loboko na esili alima vision esili alors banda depuis âge à 17 ans aujourd'hui j'ai 58 ans nayebisaka bato ke uta wana namona ti lelo nayebisaka bato ke nzambe azala nzambe ya bato mwindu ndenge ozoloba ezokorambrie omoni nzambe na po ya mondele te ya moni te ya kafe ole eobi kafe donc c'est du noir omoni te oza nango nde omonaki so yango nalobi ke uko ozomaske ozoloba nzambe ya bato mwindu oloko oloba nzambe ya mwindu yo omona ete nzambe ya bato mwindu omona ete nzambe aza mwindu estce okoyoka soni akoloba ke nzambe aza mwindu to aza moto moyindu ninga nazoloba nzambe ya bayindo oyo ozokanga te nzambe ya bayindo yalo mosusu nzambe moyindo te nzambe ya moyindo nzambe ya bato mwindu nzambe mwindu yesu azalaka mwindu nalobaka yango banda bambula winga nalobaka yango banda bambula ke yesu azalaka motu mwindu mama Liliane ozoyoka yango te nalobaka yango bato nyonso baseka uta famille na ngai epai na se kwa nayebisaka bango ke nzambe azalaka motu mwindu Yesu azalaka motu mwindu. Est-ce qu'on prouve bibliquement parce que ça c'est avant de dire mais Bible c'est tout ça quand ange auti kola ye. Ayebisi yo ke nzambe azalaka mondele. Te ayebisi yo likambo eza na Bible te to ndima. Est-ce qu'on prouve bibliquement Amen. La parole de Dieu nous dit ceci. Paulo alongwe na Macédoine azozonga. Alongwe na bapasi na ye azali kozonga na Jérusalem pour la première fois. Tango akutani na bayuda bakangi ye. Babando fiakola ye batuni balimba ba fiakola ye ba bien utu ko sala repentance abize to tuna soki ezaye est-ce que ezayo garçon mwindu oya moyindu oyo azalaki kokata bamindele na batu nyonso mitukuna na désert alobi na bango oui c'est moi le vrai juif dans ba vrai juif azaba batu mwindu ngana koyebisa c'est biblique naza koyebisa Paulo azaki mutu mwindu bino moko bayimbe mutu botekaka na mindele bino mutu botekaka yakende na barome tango bamoni bookipe te basamparaître na ye eza histoire te tango basamparaître na ye quel que soit nde batransforma évangile Paulo atikala mutu mwindu batransforma nani évangile dans Bible oyo te akolobi batransforma yango makasi. Oh, maman, maman, tika na yebisa. Bible oyo ngana teyaka. Na Bible, est-ce que oyebi ke ba original? Non, original te, original de. Bible oyo bango ba teyaka, bazana Bible na bango. Bana. Barome. Basango. Ah. Bazana Bible na bango oui.
na ndenge ni mali o menga nazo yebisa o nako yebisa te na eza na makambo so na émission te eza na basango oyo balongo Rome baye kozwa délivrance awa avanga na voyager baye kozwa délivrance eza na sango moko atindaka bango azo yebisa yo ke bible oyo biso toteyaka na oyo bango baza nango eza bible mibale te sosoko babonse ko yo bimisa ba Moïse na ba batu mwindo mais nga nazo yebisa ke Moïse azali mundele te o comprendre nga te nzamba batu mwindo nzambe ayebisanga boye moni bato oyo babenga ba juif. Ce sont des frères des Égyptiens. Marie azalaka nani na lobaka mingi na émission. Est-ce que Marie azala mundele? Marie azalaka na mobali oyo azwi babengi Joseph. Mobali oyo azwi Marie. Tango Marie aboti Yesu. Azoki manene Egypte. Bakimaka na mutu po bakendo bombe wapi. Babombaka mutu malamu wapi. Na mboka net. Nde naza boye. Soki nazaki soki na mboka nini yango wana awa ya mindele so sikoyo makambo ye puna makasi na okimela wapi na mboka na ngati na mboka na ngana kena bena Tchad kuna na secteur alombelo bakeko bomba ngabina mutu akomona ngavuna azate kuna po otuna makambo bakoye bisoki awa bazako lobaka dialect nsikoyo Maria yazako kende ko bomba Yesu na Egypte bazo tourna ye yozo kota facile bongo bozane nani mama ba yebso makambo ba transforma e koma makambo bazo tourna o bozane nani azali koloba nini muto musala na ngai nani Joseph mama wanga na Joseph ngai naza ko yebso makambo na yebso ke basango bayawa yaka wati ba yezo délivrance mali le wi ko to na moment élection mais mambo saleza naza na posa mokolo mosusu tosalela yango émission te tosa déjà so dimisi yango émission to sa émission so bandande banda so to continuer to yango naza koloba ke na banyangwe na basango bayezo délivrance bana balobi o Joseph aza mwa msane kasi akotaka na Egypte ndenge nini parce que Joseph akoka kokota te à l'époque akoka kokota te na Egypte. Marie azokende en Égypte pour se réfugier. Joseph ala kende wa. Alaka carterole. Ala ko kende wa. Alaka carterole. Suki apete. So ya alaka ta matin loko ya ngabo o babenga nga mundela. Na yebisa ba nazalaka mundele te. Nana suki nakolela ekola ça fait 5 ans nazolela ekola. Azara mutu mwindu. Carterole na suki apete. Métis, il peut tenir, même pas métis. Joseph, Yesu fils de David, parce que Albimi a lignée à Joseph. So Joseph a dit que na lobi boy. Baza kotuna mobali ozokende na ye oyo, ozokende na yo zana mwana te. Baza ko admettre yo zozonga mboka na yo. Mobali oyo ozokende na ye. Ngana zo yebiso ke nzamba yebisanga ke ba juif ce sont bazali batu mwindu, ba juif nyonso oyo ozomona wana. Ba juif bauti wapi? Mésopotamie nde pa ya Abraham auta Mésopotamie eza wapi okopesa nga histoire ya Mésopotamie ezalaka wapi Afrique ebongo sikoyo Israël vient de Mésopotamie Sarah mwana Mésopotamie Abraham mwana ye Mésopotamie Moïse na Abraham ezalaka bon maman bakombo na bango ezalaka bakombo na bango tango nazo biso ke Bible eza travailler babongoli bakombo bapesi bato tango monaka nazo umela misenga mpiana mpona bino bobokokisa Esther Liliane bazalaka na bakombo na bango nde bachanja oui bachanja bango balobi bino botekeli bango tango Paul babeti ye bakimisi ye tango aye kozonga oleba ya mais est-ce que okoti na banini ba panafricain bon te po ba on balobela mambo Afrique balobela makambo ya bayindo batelemela mindele sko na okamba mama ngana zo biso makambo nzamba akolobela ngana ko tutina ngana biloko ya panafricain te nako biso makambo nzamba akolobela ngai naza koyebisa oboy baleleki nzamba yebisinga kende ta moninga na yo Marie José Ifoko nabi asali suni maman Marie José to pisi pembote
Ma maman. Bien-aimé, que l'Éternel te bénisse. Kanga ndene to sololaka. Oyebi ke nzambe azarasi mama lobane pona kokisa. Solola na ye natindaka ye place moko. Oye sengeli kiti nanga etikala kuna ayebisa yo eza wapi. Nazaka na mabondeli nazobima te. Na bengi yengabi Zoze ozaki. Ayebisi nga nazokende réunion moko na ngiringiri. Ngabi yaka na église yaka. Ayena mulonga batawa cortège. Abimi nini? Bandu kuna ngabi nzamba alobi. Abinini alobi pona nga alobi nini? Nzamba alobi yo yebi place kiti etikala eza wapi? Na saki eza wapi? Yo yebi na Afrika o eza koteni ntoke ndezoye ya na Congo. Tikali kimebo iti. Alobi na musakoli. Yo ozu makambo wapi? Nzamba tungisi nga 2 jours ya alobi na bengo yango na bengi. Atikali kopanda bo iti alobi eske oyebi ke na kendaka Ethiopie. Nakutana kana batu moko bayaka to kosala émission tout ça tala ezalaki boy garçon moko aye alobi na ngana lukele mbongo amemanga epa ya chef coutumier azoluka mbongo azalaka na kiti o nzamba azalaka kokita kovanda nzamba azalaka kokita kovanda pe wana na Ethiopia wati na kiti kiti bongo Salomon ayaka koteka kiti nzambe wapi l'arche de l'Éternel est où ça qui n'a que maman il faut kupamba na lobi boy ngana tuni nzambe sikoyo yo kama kamufokalo yabika sikiti yawe mwana Salomon tango ayaka ko banatinda kaye ayeko zwa mwasi awazaka na basi ayeko zwa mwasi awa na Afrique tango zwa mwasi na Afrique mwasi wana kumbaka yewa na Afrique no akumbi Salomon bazongi na Afrique pona kolakisa Salomon ke tala bukoko na yo tala David tala kota uti aye kozonga bi ngai kiti na bokonzi na nzambe l'arche de l'Éternel wapi na Afrique même l'arche de l'Éternel na Afrique ezalaka na Ethiopie awa ngai ko tunazoluka soki kaka nzamba asungi mbongo emonani ale na kumbi ndeko toke itokumba na tokende tozwa yango toya na nzamba alobaki tokumba ngo siko kongo yebisa lista est-ce que ozomona teke mutu wana akosa qu'est-ce que côté bino bosola ina mutu wana ngana zalaki si nzambe nde atindi nga alobi na luka yo pona tinete oyebi makambo abi wiwi ozoloba eza solo ezalaki bo bonde ni nzamba bane kopekisa bana Israël babala ba Égyptien te po Égypte eza na Afrique mais nzamba azobaki bango babala ba payate alors Moïse yako ba l'Égyptien nalinga yebisi nzamba loba elote nalinga yebisi Moïse ayaki kobala Égyptien nzamba alobaka eloko te nalingi tokota na liloba na nzambe ba Israeli to yozo yoka wana bato ya Mésopotamie wana ba Africain wana tango bakumba mimi makambo na bandeko na bango ba Égyptien ekomaki rupture te tango siko bazoyokana te bakomaka kobala bazaki na basi na bango nzamba aye kosala eloko asalaki amemi Moïse akoti na ndako ya Pharaon ayekoli tango Moïse aye kobima alobi na Moïse ake kobala mwasi oyo tango ye aye kobala mwana ya Jethro abali mwana Jethro avandi aboti bana est-ce que oyokaki nzamba aboyi nzambe kutabeta Miriam na Aaron Miriam na Aaron nzamba beti bango bitala bato bazana mayele naza koyebisa bino généalogie na bino yango ya bato mindu abala na muto oyo pona tinete ebunga te mutu mwindu akobota ne mundele bato mwindu babota bandundu awati nasina kuta bato mwindu mibale mwindu babota bandundu babota bangwana bato mwindu nde baboti mindele bozomona ba carteron babenga bango ba carteron pona ni berceau de l'humanité c'est l'Afrique Zambe na nkembo mokonzi na mawa nazo so makamu nzamba alobelaka nga eza na makamu susu o na koloba te po balobi na loba te me na linga biso ke nzamba azalaka nzamba mbatu mwindu nzamba azalaka moyindo nzamba azalaka mundele te ba mindele baza batu o batu mwindu baboti
ba soigner makasi de ko so soigner pona yo ko bima nango kitoko lokola ya nzambe ko bima mwindu te pembe te bima kitoko ezaka opokola produit otela te otalika te na yo mama Liliasi ope aluka ni mafuta kitoko eza ko correspondre na nzoto na eta musu ya ba bébé netinga na pokola mafuta ba bébé pa mafuta ya hotel sate na pokola mafuta na eza opakwa te na pokola mafuta ba bébé mais eza importé parce que awe eza te mais mama yo zolo ba ki bible ba triquer yango ipa ba mindele ba sango bazana oya ba salelaka o biso pe to salelaka eza oya tricage mais comment zo continue te ya bible ya tricage te o bible oyo biso toza côté ya ezali na makambu solo nazozela bandeko wana na koloba ngo te soki bazongi balobaki bakomemelanga so ba namona yango bible basango namona yango esikumnena otanga oui je lis quelques passages eza na oyebi pourquoi nazoloba bible oyo biso tozoteya eza na tricage na kati eza na bible mo ezali na bapage mosusu oyo eza te lokola bamakabin bapekisa bateya yango lokola batobe batobija baboya bateya yango me basango bazalaka na yango sikoyo yango bazosalela yango na ndenge mosusu ça c'est ce que m'ont dit basalelaka yango na ndenge mosusu sikoyo na kati na babible oyo biso toza nango tobe tobija banini eza te soki biso tozosala neti nga naza na mission ya délivrance na mokili eza pas la grâce de Dieu verset moko kaka na bible mobimba batia moko oyo nzambe aya kopesa nga na mawa na ye na bolingo na ye abizwa yango c'est le talent que je te donne mais soki ozongeli na bible oyo bango batransforma balongola bapage na bible lokola tobe lokola tobija lokola magabin lokola apoka okokuta makambo ya délivrance eza plein e basango basalelaka ome na ndenge mabe na ndenge na bango me biso to nango te nga nazaka na verset moko verset oyo même so na ke voyage basali na nzambe batunaka nga me biso pe totangaka awat so pe totangaka maintenant en tout cas etikala kopesa ngai makanisi te ke eza délivrance mais natangaka na nga yango pe en tout cas ozwa ngolu moko kaka oyo batripota na bible tokangama na nzambe tokomi na suka ya mbula mama est-ce que oza na courage pena koloba liboso ya etonga boye ke nzambe ya moto mwindu etonga oyo yanga bayebi awa nanga bayebi ke nzambe azala moto mwindu azala nzambe ya bato mwindu awa bayebi donc ndenge bakimbangisi balobela yango déjà depuis ka baza na raison nazoyebi soki kimbangu aza motu moko boye chibangu aza mutu moko boye soki autaka na lipeka na nzambe soki ndenge nini yango ayelaka bakimbangiste bazalaka en pleine raison na bango mpona kolobaka nzambe azalaka mutu mwindu mais sikoyo pourquoi baeglise balingi te balinga te bate yango te bakokolinga te parce que mindele badominaki makasi bakoteya yango sikoyo omoni sikoyo alire oyo tozokende ekoteya makasi mpe bato babongwana Alléluia, Hosanna na Yahweh.